trouver la maison. Maman, quand il a fait réponse. Merci papa, na yo qui réponse au ici. Mais on y a tout expliqué, on a né goye ba monde expliquer le quoi né goye. Le quoi là ça peut expliquer. Ah, au moni. Mais mon ko na mona bana to kota pa ngo sabu. Na mona na no papa ande sika de kusia ko la sika botuté. Voilà. On m'a pas besoin mingai na zola la na pa on na yebi wana. Voilà, mon bali dans ça qui de couchement pour sombi na kazi. Aux ala kate. Donc mon bali na yo apesi kazi wana mele moko. Na yo ki makamana kaka siko pona tuna ki mwati a expliquer ki ngai boa bi kino bazola na mombali wazo pesa ke to sola na yete. Et c'est si maman wana to ko le bangota na commission sociale. To eza nécessaire. Bien, ko yebisanga nzambe zugu ye moto azaka président ya commission sociale. OK. Nazali ko intervenir lisusu po ya koloba na bino te. Koyana ezalela na yo epai ya baninga te. Awa tozali kosolola oyo nyonso ya malamu. Kamata yango kotisa epai na yo. Salela yango parce que ezali kaka malamu. Soko ezalaki mabe changer okoma malamu. Mais soko olingi continuer na mabe na yo kopesa baninga yango. Parce que ezali yeba lebongi. Tokane nango? Papa. Mbote papa encore. Mbote. Mbote ba nso wana ba. Papa ngali bwana na kutandolo. Oui. Tuna ngeza dika pour concernant di bana. Na ba coutume ezali kosala mandenge mingi. Ote il faut que moi si moko mobali moko. Tuna ba coutume soso. Soki moi si mobali akufi bakozwa moi si wana bakopesa ye na ndeko ya mobali akufi. Nzambe amoni kamwana ndenge ni. Mais kaka po tanga ka Bible te. So tanga ka Bible milo kutaki kuna balobi te. Soko mobali moko akufi aboti te mwasi bapese ndeko na ye po abota bati en combo ibota continuer. Batanga Bible kutanga ka ngote. Allez papa. Donc ezali normal na ba coutume po ya kosala ya. Soko ona zalaki na bomoi atiki nzoto. Eh bien mususu akokamata mwasi. Ezali mabe ata mokete. D'abord, eloko nzamba bwini. Bosangisa makila na mwasi moko oyo azali mwasi ya ndeko na yo na ntango ya bomoi ya ndeko na yo. Ekomami bongo na biko. Soko ndeko na yo azali na bomoi ya mokili oyo te. Esengeli oyo alingi okamata akamata to oyo utume ko désigner abala mwasi wana akobala. Esengeli pas susu dot. Akopesa dot te babala mwasi wana na liboto wana. On peut te tout d'autres. Mais soko, est-ce que bah d'autres tu le baka, d'autres il y a ma facture, il y a on peut se kawa bah tu vas pas dire va contaminer ma facture. Bon, est-ce que il y a un goût d'aller dans ma coutume sur la facture. C'est dans ma facture t'es. Bon, aussi d'autres ali où il symbole les sur ton compétence pour y a kokamata moi. Est-ce que d'autres ici là vraiment. Bah vos kilo vas-y kambo, bah yikaka. Opesi kaka babokilo bazili kabo bayika opesi dote suka nganza mesimanga nganza mutuke banganza be ba ancien bon dote sila alors donc on a réussi là. Merci papa. OK. Mingi na lite atomoni ke ma conséquence ezali na bokabonya libala na bato abala naki na batu misusu babala naki te bazalaki kaka na vie wana ya fornication baboti bana pays du solo en surtout va conduire à nzambe bana wana et ceux qui bateau wana di balé na mabe ya moko na bango ba boyani akobenga on divorce c'est là que abala qui était ngana ibe loko nini uruwenga na divorce ni ngolo ni mwese mbali wakabwana hein mpote babenga yango mwese mbali wakabwana il faut baza na d'abord libala so bazaki libala te bakoloba mbali wakabwana ba makango so wakabwana ezaka na problème. Merci. Mukonzi mbote. Mbote. Bana lo pano sa mbote. Papa mukonzi ngomona ngai mpemba kaka. Oui. Papa mutuna nanga sa diboye pona site osi ya kiso mkolo ya yenga. Concernant mwasi oya kamboni na mobile. Poso commence à pas mususu mabenyo sa kusala ekuzala na mutu ya mobali wa donc la pona kana ngai d'abord nangina préciser yo
oyo nateyaka bino ndio nzambe alobaki naloba na bino koluka ngai na exempte yo na situation wana te na mituna wana soko boza kotuna motuna lokola ya soko yo boyi mwasi masumu ya za kosala ezali na compte na yo to okimi mobali masumu mobali akosala eza na compte na yo koluka exemption epa na ngai te soko kopose ngai peut-être na répéter yango na korépéter kaka puisque ezali ndingi wana nzambe lobi na ngai nayebisa bino ndingi yango ezalaka donc nakoki kochanger rien oyoki lobaka papa ezali mpona mwasi wana mpo ngai nazali mobali na ye ya liboso te avant nabala ye azalaki na libala posa bakabwana na mobali wana epuis lokola tokutanaki na ye natunaki ye ntina mpenza oyo bakabwanaka na libala ebisange mpo azalaki kosala baavortement yango wana mobali wana aboyaki ye epuis totikali na ye pendant 3 ans toboti mpe bana mibale obalaka ye na mbongo na mbongo epa baboti na ye na bobuti na ye nabalaki ye na maboko noko na ye noko atini mbongo na mboka epa tata na ye epuis nsima aye kosala mobulu na kati ya ndako donc asali mobulu ye moko amoniki na ndako eza ekoki lisusu te selon coutume asenga mpo nazongisi ye pa noko amoniki abebisi ndako na ngai me obongisa makambo wana selon coutume na biso epuis nsima azonga na ndako donc atikali kuna olia lando oyo toyokanaki na ndoko na ye akei kofanda ngai na tribunal epuis ntango tosambi kuna ye moko akwei epuis tokabwani na kati ya libala wana epuis nsima ngai nabali mwasi mosusu ye ntango atikali baye kobala ye na mobali mosusu mobali wana nakanisi na kati ya libala asalaki mikolo mingi te asali 3 mois mobali wana abengani ye lisusu epuis sikoyo atikali ye mobundingo wana na makambo na ye nyonso aza kosala ekoki kozala na likolo ya nani na kati na biso misato na mawa na ngi naloba na bino likambo ya masumu lisumu ekomamaka automatiquement kuna na livre de vie automatiquement eza eloko te okoki kotuna bo ngai na nani toza na lisumu kuna le principe est établi ke soki osala eloko ya lisumu yango ekomami tout de suite soki olingi consulter livre de vie na yo consulter yango na livre de vie bakoyebisa soki yango ezali lisumu na kote na yo okoki kopose acte mosusu ezali vraiment lisumu okopose acte mosusu ezali lisumu te ata soko na miso ya bino ekolakisa ezalaka lokola lisumu toloba mpo ya mama wana afandaki na mobali akei plutôt mama wana akei parce que azosala avortement mobali na ye aboyi soko ya solo ke mobali aboyaki ye aza na lisumu na mateya na te yo ye akoki kozala na lisumu te soko mobali aboyaki ye azalaki na lisumu te yo sikawa oyi kobala ye est-ce que règle ya coutume na bino ezali supérieur na mileko ya nzambe ebo ntina nini okabati ye okei coutume sala lokola na coutume na famille na ngai tobenganaka na biso mwasi te ata soko mobali na ye akufi mwasi moko mobali na ye akufi na libota na biso avandi na ye kaka wana motu moko akoloba na ye te esekenda ti lelo oyo na ndako na ngai veuve oyo papa abalaki azali ti lelo bafandi kaka bato oyo bazalaka mowa monoko mabe bazalaka na bilobalo obalaki no libala mpe mobali akei yo ozofanda kaka kofanda mais ye akoki kobouge te akofanda na ye sino nta kolinga kofanda na biso to alinga tika nzoto wana otikala tini mokola kotika nzoto donc sala lokola coutume ya ndenge ya biso oyo ya libota na botamaki na mosuni tobenganaka na biso basi te mwasi soki akangi biloko na ye akei na kolanda ye te parce que nga nabenganaki ye te akanga biloko azonga oza koyoka yo alobi no kangelanga biloko yo kangele biloko bimisele biloko obuyi yesu
na coutume nyonso soko ministre mwasi biloko na libanda osali ni et alors yo moto boyaki OK utika pa bande kone soko asali mobulu ezali pa na koto ngaze mupemba répondre na kati na biso nyonso misato oyo aliboso aboyaki aboyi ya misato aboyi moto na ndenge na ye na fandi lo azalaki na ye bomu mabo wana usa yeko kamwana na ntango mobali na ye ya yambo aboyaki ye azalaki mosumu kite parce que baboyaki na mbalo ya mibale baboye ye bazali kaka na lisumu te mama wana yo oyo ya lwesa boye po azaka mama sema yo boye po soko me conduite oyo mususu soko aboyaki na ndenge nini bon oyo azalaki mobali na ye nani vrai mobali na ye balaki ye ozali kotia kaka na meme condition ekoki kozanga kolisumu yango nalobaki na bino soko par exemple noko na ye atia ye kindoki moko ya afandaka epai ya mibali na mwa mikolo po te alia na ye mbongo nokinoki epuis amoni akomi na besoin na mbongo mosusu ati trouble mpo mwasi akende kuna okoki kozala na lisumu te ndoki nde moto akomela lisumu parce que kuna epai ya nzambe ezali automatique nana azali mabe ayebani kuna ata bato oyo ezalaka osali accident obomi moto to moto moko asiliki awa asali moto mosusu awa leta akokanga yo mais epai ya nzambe peut-être ozali nao na lisumu te obomaki moto na mbeli te okoki kozanga lisumu epai ya nzambe na ndenge nini mais soko moto mbila atindi badiable bakota na nzoto na yo to ba mauvaise esprit bakota na nzoto na yo batinda yo boma moto okuli et puis yo osali opposé acte wana ya yo responsabilité de na miso nzambe basi wana nde bato bayaki kose comporter ndenge wana na nzoto na yo yo kozala na lisumu te na miso nzambe epai ya bato bakokondane yo obomaki moto oza koyoka ndenge yango ezali ebaki te makambo mosusu oyo eza kosalema okoki komona yango ezali lisumu na bomoto mais na bozambe peut-être eza nango lisumu te parce que nzambe azali koapprécier la juste valeur baacte ya bato pourquoi moto wana apose acte wana apose yango ye moko to moto mosusu akotaki na nzoto na ye oyo akopose acte wana esoko ezali moto mosusu akotaki bon oyo asilaki moto wana akota na nzoto wana oyo akopose acte ye nde moto azali responsable ozoyoka ndenge yango nakanisi bato waso baza koyeko wana